Shalom, bonjour, bonsoir. Aïe, sœur Marie-Grâce. Na koti suna banda kuna bino. Na lingala na kota na banda kuna bino esalanga bien. Po boyamba anga kitoko, po boyamba anga kitoko. Bo s'abonner na Time of Grace TV. Time of Grace TV tolo bela Biblia. Bo s'abonner belé. Vraiment esa biso kitoko, esa biso bien sûr bo s'abonner vraiment. Nzambo azanga te ko pambola bino. Vous s'abonnez belé lelo na yaki to solo la lisusu moi to beso to tang so nzamba memeli biso ma kampo to partager après ça la bien. Je sais pas na talité so na na droit oyo kanzembo kotiela bino nzembo yo yango na oyo kango na yemba ngo na nzamba pambolanga ko to voix te hein. C'est Nadej Bouma nzamba pambola yo bino pena mapambola bino mena linga oyembela nzambe bo mtu sana mungu nga oyembela nzambe te ngaka na mungu wana na linga vraiment oyembela nzambe na mela no mai na bongisa ngo kande ezala bien te wana kande ezala bien te wana na bongisi yango na eto solola lokwa ba Jean Baptiste ba préparer nzela Yesu boye na Yesu lokola Noé na kati Noé 100 ans ya kolbelela bana nzambe boya kokota masuba bote ya baboyaki mukola suka babelaki no akanga masuba kendaki to kanga lokwa no te ko kitoka masuba te to yaka liboso na bino pona loba kaka natana nzembo yo. J'espère que vous bon. Vous bon. Et un dieu on a défense Marie-Grâce. Mandoui, Marie-Grâce. Atikabiso. Mais. Il y a qui nan zemboza. Banzembo na ye édifiera toujours biso. Nalinga nzembo makasi. Jésus ma consolation. Nzambe ma consolation na yo. Partagez vidéo, partagez la Time of Grace TV. Et ils allaient vraiment bien partager et s'abonner. Buto indi buto makambwe tongwe tani tongwa bitumba banguna batelemi babiki babebise buto indi buto makambwe tongwe tani tongwa bitumba banguna batelemi balingi babebise. Papa, je sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Koti bitumba nanga oyebi moto na makolo te. Ngana bika oye ngana bika oye Yesu. Je sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Buto indi buto makambo tongo etani tongo bitumba banguna batelemi po babebisa. Mes condoléances na bandeko nyonso bazolela bible bitolela na bazolela tolela na binelongo. Mes condoléances na vidéo na otikolanda na ndeko mo na Belgique moi si pe libota na ye. Mes condoléances na bandeko nyonso na vandi vraiment liboso na ba télé na bino pona en tout cas ko solo moi muke dans sur la Biblia to solo moi muke to komi vraiment na tango na suka. Quand nous avons tout le temps on a souka basinya non souka te basinya temps de la fin au monde na mike soyez te liwezali biso to mo tam suna zana gena sakana nazana gena bina nazana na gena c'est mais ce qui soyez te liwezali nengena elo evandi singa vraiment par rapport ya marambo zole karatan oyo tomonaki bande babibembe musuno basi kokunda ngote tomone bande ona biso basili kokufa ebele pendant la pandémie oyo ya coronavirus pe na mekeite ezali soki lelo gouvernement fongoli biso par rapport ya économie na bango ndenge ezokita loko économie na ngozo kita ne ba fongoli ba na choite mais ba fongoli na fongwana bazolo bango pe chaque fois bazokoma babike no to fongoli te ke malade si to fongoli parce que to za na choite fa ba fongola pona économie pardon économie ezokita biso bata mokili to bosa na mingi
tobosana ke tobangaki tolelaki tobangaki tokomaki do mutu ta na ndako na te tobosanaki tobosanaka mingi et ba fongoli biso tokaisi malade silité base bande konanga na lobi te to fêter ba anniversaire te na lobi te to fêter ça ba fête te na lobi te to sa makambo na pino te to salango mais na année oyo pona ngai ezaki année ya ko réfléchir rebelle année openza yaki année moko ya ovanda ya otala million corne bimi ebomi 1 million quelque boy millions de personnes bakoti bakufi pardon na kati wana yo koka ozala yo zate bato yo yebi bazalaki bana batike ba orphelin ba maman ba papa batike ba basi batike ba veuve bato belé bakufi. Alors pourquoi presser au sala ba fête na neo nazaki na manifestation mo boy fallait na sa anniversaire nanga fait na sala show ya MG Star Boutique fait au sala show MG Star Boutique où il a défilé présenté bilamba MG Star Boutique tout biloko wana nyonso ane o Nathalie Mbongo te na cancellé ango oui ba fongoli ba salle mais nga na cancellé année oyo ponanga eza année. Et alors quand je déclaré année blanche ezate que dans ça le côté je travaille non bosser non travailler mais eza makamususu o ke non na kati na non sala ngote année oyo non sala ngote. Pourquoi presser ba fête? Pourquoi presser ya makambo wana pe kuna nde on a biso to tika biso la Belgique nzamba pesa mwasi makasi apesa bana makasi bota makasi fête ya mabete ko sepela tam susu na saki nanga fête te na sombela nanga ka mose ko kuma tam suko ba héros surtout sena biso fête te ka biso mona bana biso na ndato sombela bana biso gâteau ba souffler ka biso moto meli to sali ba life to kuma tala bikala ba life engeke za nango bien mais tam suko bana nanga nga kazala so ba wey place ba kenda ba monaka a faire ça nango to fête te fena za nanga bonenga za nanga toujours en vie. 18 ans eza âge moko boye il faut que célébrer ngo mais nga mwana nga kokisaki 18 ans ni bandeko na basi ya mibali bayaki kaka nga na ye na kati ya ndako asouffle gâteau na kangi ba photo expliquer mwana comprendre mwana kuta 18 ans comprendre bon oya mokie kuto kokosa eka na bonbon na biscuit sili asouffle ka gâteau na ele asouffle gâteau na ya moni de mona déjà so asouffle gâteau so yembele ya joyeux anniversaire happy birthday to you ba mona ngo evandie na muto happy birthday to you. Ils attendent ba fêtité bala nzambe to bossa na kamba avant vite to bossa na vite to bossa ni de to bangaki to bossa nde to lelaki malade ezakaka malade ezali na pekisi to boite to pekisi ba fêtité to sa ba fêtité o te to sa ba fêtité ce que to fana nini o te to kufa te biso to kufa na biso mais kufa na temps o nzamba lingi ko kufa te parce que non ba pekisa kio parce que nzamba za na part na ye biso pe ba to za na part na biso ezani le nzamba zo ba biso que non to biso que non bible zo ba to pesa to respecter ba autorité le ba autorité ba libina biso que non to sangana na nuté na belé boité malade ezali photo yo kango pe nzamba nda ko ya ko protéger biso tant nzamba libina le ba autorité ba to sangana te biso to sangani o nzamba ko sala asa to sangani pour la kombo nzamba po nzamba sala o nzamba ko batela nga est-ce que to sangani na kombo na e pour ya batela biso. Aya tozala pe vraiment bato pressé za nini to pressa ngo ya nini ambiance akufa ambiance asila raté ambiance akufa raté yo kufa tika ambiance to kezala moto nga na mona camarade mabe na koza camarade na été ambiance to ezala moto na ko lobisa te le seul ennemi nazala na vie ambiance po za moto lokuta et akosa yo bokei boke yo dindi na libulu ya sauté akoya jamais na kata libulu batu nyoso tambola na bango badinda na kata libulu batu nyoso tambola na bango akosa ka bango basuka mabe ba regretaka wana yaki ya simi nzela ke place mutu susu camarade mabe ambiance
so eza na mutu na regrete te nakangisa ennemi so eza na mutu na regrete te nde tobebana na ye so eza na mutu na regrete te nde tozala na tokoma na kwa na biso ambiance eya na orchestre moko efingi kutu na ye boskize nga na olobango alobi nini elobi ambiance mama na ye soki tata na efingi na ye orchestre moko po acomprendre no mutu aza mutu te bamisu bayebi ke non soki ambiance azalaka mutu me baboma ye orchestre moko yemba bongo soki eza ambiance azalaka mutu mbele baboma ye me toye toboma ye sia solo bakosa te toye toboma ye po eka mutu abomaka bato ambiance bosali ambiance ya fete ebomi mutu bosala ambiance ba concert ebomi mutu bosala ambiance boni bozozonga ba voiture ebomi mutu kaka ye mutu abomaka bato soki toyebaki ye toke toboma ye presse eza nango na eloko te presse eza na eloko te andeko tobosani avant diable ayaka oyiba biso mayelaki bomoto avant même pas 2-3 mois diable ayibi biso mayelaki bomoto diable tobangaki topanikaki awa diable ayibi nyonso bandeko na biso na afrique bavivre makambo biso tovivre te nga so babengaki sango tala bino na bomoni te tovomelaki okomena mikro oko tomitalatala na mikro oko mitalatala okomi omitalatala okomi omisimbasimba okomi omisimbasimba osotika seigneur sunganga puso mnona te bato sokula puso mnona te puso mnona te bato nyonso bakomi na baverse bato nyonso bakomi tobosani na totanga message moko awa balobi ba chinois pardon basaki balobi basaki calcul que non na Afrique fallait 30 000 personnes 30 millions de personnes bakufa mais nzamba confondre bango et ba préparer virus moko boy virus ane c'est bomi 70 personnes 70 pardon bimi de 70 bambwa comment ba mekango pour bambwa et bomi de 70 mois après comme 70 mois basala nini ba bimi sango ba olashango leba olashango yo kosaki nzambe kasi nzambe batelo lisusu oyaki po lonkosa nzambe te oyaki nzambe natiki loyenge oyaki nzambe natiki masanga o sœur nanga bina sopi bina sopela masanga te ba kaka awolelaki ona na mariage ya petite sœur nanga asopa nyonso tu oso na kabine nzambe yo tu nanga sopa sopi nyonso tu abwaki nyonso tu masanga nyonso tu nando teleka de bando owelela abwaki anozo abwaki nyonso tu yo kosa nzambe te nzambe bikisanga yo belaki mosu abelaki asali video ambia sikoyo te meka sikoyo akomosa la publicité na moto obanda awa aza na soirée moto obanda aza na boye ka sikoyo so obengisi Marie grâce a ye te koyoka no motema pasi te mpo na oya te so obengisi nga mpe na ye te komona no mabe te mpo na oya te mpo nga mosi ane oyo na kanseye nanga mpe nyonso to mariage nde na oya pour eza instruction divine ebuti epa nzambe soki nzambe apesi instruction na yo déjà keno esalama ta wana esalama sekaza liboko na eza likolo wana na oya nanga tamso na ye mpe ka 2 minutes ka na ye pesa kado na simidi ape na kei mpo eza bamariage mosusu ovandi baplace mosusu ovandi oza à l'aise te c'est pourquoi ovumela faut kende nao biso baplace mosusu tokotaka eza so oza à l'aise te tokenda na biso ambiance yo kosa ya nzambe te olobi nzambe bikisa ngai nzambe na osalelo nzambe na yoka so bamiziki ya mokili te oza na mokili mobi oboka so bamiziki ya mokili te na oyembela susu boye te na osala boye te lere obiki bafongolo olobiki eno nyonso esili okosi nzambe ozongeli ambiance lere deuxième vague ekoya yo kasi nzambe otika apesa mokongo okende vie elengi vie kitoko so nakangi misu lelo nayebiki nayebi bisika na okende me na posa na vivre na vivre nalola na olia te na olia nalola na okota restaurant te na okota restaurant alors na okota ngo na olia na ndosi mwa na ndo akonga na lela nanga restaurant na lela nanga restaurant na okende restaurant te mutalela ba restaurant nazo invité ba métro nazo invité ba bus bato belé eza kobanga te eza na respecte ka ole te zoloba soza eloko sa te vana na ndako nakenda mosala so eloko sa te na vana na ndako pardon sœur nanga prend nanga
ambiance emema place mon côté. Un camarade mabe, un moninga mabe. Tika tika tika. Tobo ete ba fête ezala mais année oyo ezaki année à réflexion, année pena ko réfléchir et otala vraiment nza millions de personnes ba kufi ozana katité. Ezaki année moko et otala bongo. Mais tobo sani. Biso tomoki tobo sana avant. Nzamba bo sana ate. Alors rappelons li bondeli wana. Ouro bani nzambe pesanga sous deuxième chance. Pour me souvenir bazana bazana deuxième chance déjà ba pese ba. Obani pesanga troisième chance. Na lobby que to ça ba fête te to ça ba fête que ça là. Mais ça ba fête mususu. Pour le moment, ils en ont pendant inutile, ils en ont inutile. Ils ont utilité pour ça là ma. Ils ont utilité. Ya blomo yo cancelant au kosalango ngani yo son anniversaire na ngani so na canceler non ça ka fête année prochaine non ça fête. T'as besoin koke na un restaurant. Deux personnes toke restaurant. T'as besoin na ngana ndako na louer na nzambe na banga merci. Pour msusu ani ba fêter anniversaire on a ça ma belenga na fêter on na souffler gâteau na ndako na nga. Olena semela souffler gâteau na ndako na nga moko la mwana nga kena ke souffler na ça ma bele mwana nga tikala moko lela. Ok pour ça la fête ndako za munene zengelo ota. Pour nous qui vient préparer que non louer salle dans salle à fashion show n'engana invité bande konyon surtout au bazar ba produit na bango ba product na bango ba présenter ba product na bango à nous qui bongo t'es invité bateau ba jeune entrepreneur ba kola kisaba ba ya ko ça ni na show wana ko présenter produit na yo comme jeune entrepreneur au sala kanini ba idée bani anoza ki ane bongo na ko préparer ngo so beaucoup na age MG Star boutique page MG Star boutique bo kiti na se bo mona na notre année parce notre année fashion show tout mais nous ça l'homme propose Dieu dispose nous ça cancellé de konanga c'est cancellé. Oko cancelant ou ça le hôtel. N'engue kana sur la par rapport à l'ambiance ezoleka. Yo la muki tongo etani tongo makambu. Butu bitumba tongo makambu. Tongo etani yo la kasika makambu do mona c'est bien. OK déjà butu on a déjà préparé fois ça leur mabe. Tam su butu la ndi okoma te fo journal na yo kende. Yo continue ambiance. Après 1 heure, veni les salamate. Nga on a zolo babo après 1 heure. Après vidéo on est là on a ebika na prier. Après ça vidéo on a ebika na ça là na ko prier. Après ko prier lo ko lundi na ebite so sani. Non simba phone, non tanga bible, non ta la télé, non simba non sani na ebite. Na tangi non simba na bible, non simba phone, non ta la télé, na ebite. Non ko ta Facebook et ebite. Mais après kaka vidéo yo nga programme nga na te prière. Tongo ya makambu buto ya makambu. Ezakika juste un petit conseil et on peut sabiso vraiment tozonga sima totala sima vraiment toyeba nini totala vraiment kamocho le katika vraiment nzambe apambola bino nzambe benza amemela biso discernement na osenga nzambe apesa biso discernement tobala ko discerner tant haut tozali surtout 2020 oyo nazo bande kona on nazo meka sunga na ko partager na ko to partager na bango ba nzambe tozo ko encourager nazo bango mingi na temps oyo que non 2020 oyo eza temps moko soki vraiment oza concentré aux ebele kat pa nzambe yango diable ela mu pepe moko otala mutu mususu stati na eko za bongo te meza bongo e mu pepe diable ye nango faut bondela pona bato wana mingi faut bondela mingi otala mususu makambo ye ko sala ngote me yo azo sala ngo ponze mazo comprendre que mu pepe moko eye baluka détruit ba déconfiné mais ngala confinement po na o comprendre no funa mi kanga kaka apa musala so na koti nda una bimate na il faut na mesala tongo midi poko wana na leka Elena wana benganga Mary nga wana na leka na bimakate
Pour nous comprendre ne faut na tale lango penza bien faut na zo makambo na ne o anu eza na ba action na oloba na zo te bandelo bien anu eza na ba action. Alors donc eza banda ba action ana ba révélation na anu eza ni moko boye nano silité lukozwa nya malamu lukozwa ya malamu kozwa capacité lukozwa malamu tika nzambe apambola biso wana ezalaki sœur Marie Grâce ndenge kaka na encouragé biso napekisi biso bafeti te napekisi biso makambo wana mpe kuna te mais ane mpo na nga namonaki yango ezalaki ane moko ya kozwa mpenza temps ebele ya koluka koyeba pourquoi mambo esalami pourquoi pour makambo yango mpe esili te pourquoi nzambe alingi nini kati na nga nzambe alingi elinga ndenge nini bato ebele basili kokufa tomoni bango te batanga tokei te yota mosusu na ntango bao lelo balingi bakufaki baleli bango te tika nzambe apambola bino wana ezalaki bien sûr Marie Grâce bobosana te vraiment kosabone na Time of Grace TV et aussi bokende kosoutenir mwana mboka oyo asali marke ya bilamba na ye MG Star Boutique nzambe apambola bino nzambe azanga te kopambola bino napesi mbote na nga na bamama nyonso ya bana nzambe nyonso nzambe azanga te kopambola bino wana tokutani sunamba nsima na tosolola bibilia nzambe akozanga te baremarke na bino esala nga vraiment bien baremarke na bino baconseil na bino esala nga vraiment bien naza mwana oyo nazoyekola naza yaya oyo nazoyekola naza mama oyo nazoyekola mpe mpo moto akokaza te na bonzambe toye na bonzambe tozoyekola en tout cas esala nga bien vraiment nzambe apambola biso nzambe apambola bino wana tokutani na mbala nsima butu malamu moi malamu pokwa malamu bye.